La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Mbote balandia Xile Botelwa TV, mbote na bino esika nyonso obozali, bandeko bolandaka biso, bandeko bolingaka biso. En tout cas, quand bino mo webi tolobaka bonjour, bonsoir et dépendaka na ero kolanda biso. Dona ero zolanda Xile Botelwa TV ndo koyebu kozwa bonjour, tope okozwa bonsoir. Balobi mboka esi eyindi, mboka eyindi, balobi eyindi, belle vie ayindi sika nde balobaka, la maman qui dérange. Toyebite est-ce présence ya Linda na kati ya famille Bota eza déjà eza présence moko oza ki déjà reconnu depuis kala batu balobela kango komona Linda pembeni ya Davina batu ebele balobela ka yango. Alors bandeko nanga théâtre zo bima car ndé bino mo boso mona wan deux sœurs rivales to ebité et ozala Davina na Linda to ekozala Davina na ni Linda na Kenny to ekozala Kenny na Davina. Alors ba makambo bimi ebele bino mo boyebi baba kuku ba supporter na bango boete bango penza ba supporter boete car ndenge bino moko boyebi. Alors lelo to lingi to lobela un peu likambo yo to lobela nanu likambo to moni sika moko ba komike awa belle vie azui Linda bomoni na nyalobi yango pena bomoni pe to ekolobela likambo to ebite est-ce que ndenge Linda ake ko jouer kuna eza problème. Est-ce que ndenge Linda ake ko jouer kuna Linda zaki comédienne privée ya sila to eza ndenge nini yango bomoni ba comédienne na biso bazo développer carrière na bango te pona kibongai na kenga na sala rabwe nde na sala rabwe na koki kozonga bwete ngalo ba toujours boza lokola Pierrot Ndombasi cheye pas de trahison. Pierrot kendara pas si la jouer ayaka na famille Bota a jouer. Soki bomoni balukela Pierrot buzo bate balobela Pierrot buzo bate popa na ye buzo bananu elekate. Pa ya Pierrot buzo ba elekate. Lelo boloba po bomoni Linda Cote aye ko jouer na famille Bota. Combien de comédiens au balongwa na famille Bota bakenda jouer pas si la au famille Bota balobela ngote. Famille Bota Belleville nenga zana article la kotinda Linda aucun jour leka na TV kende ko finga leka na TV ke koloba autinda te meto mona kote kuna ya gola ndenga finga ka Belleville ernioso to moni zuma ndenga leki a fingi Belleville to moni Ibutu nana message mo pona yo papa Ibutu naza vraiment na message moko pona yo. Nana message mo ya makasi pona papa Ibutu bandeko nanga bandeko bokoti pardon bo partager ngaloba ngana yaka na ba analyse na ngana loba clair pona lingaka nanga ba désordre o esalemaka na monde artistique na biso te trop de buzoba on est fatigué. Trop de buzoba ba comédien na biso bazaka buzoba na buzoba yango Congo ezobonga te po buzoba eleki na ba congolais.
Bouzo beleki na ba congolais. Ndeko koti partager dans une vidéo aussi s'il vous plaît. Partagez vraiment émission. On a posa message comme la ibutu sika nyonso kozala. Alors ndeko zuta on kota na Irsil Botelo TV vraiment pardon. Partagez les biso, partagez partout ceux qui pesent la liboso. Tant que vous s'abonnez ko bosa na te cliquez place ya notification, donc cliquez cloche à notification pour que prochainement tant que tu na ba analyse bo mon biso directement et sika wapi oboko zala. Ibutu batusha basala nzambe te. Omoni ndo mesa no kufinga Bellevue. Finga na yo Bellevue, loba na yo lelo mabe po na Bellevue. Kaka ndengo bandi ko loba mabe po na Bellevue, lobi po loba ngo po na sila. Po Ibutu ba yebi o deja bongo. Alors ndeko nanga Ibutu basakana na basala nzambe te. Ibutu oye koloba po omona ki mama Laure Mbongo aye kosala surprise pa Bellevue. Ozoloba na mosala nzambe wana ya lukuta aye kosala surprise pa Bellevue. To ebite olobi na Laure Mbongo to olobi na Enis Manyanga. Po so olobi na Enis Manyanga deja joua na SB. Enis Manyanga joua deja kuna na SB. A joua na SB. Bozala rape na respect ya basala nzambe. Mutu soka alongwe na famille bota ake ko mikotisa na babaku mutu ana lekaka na teva ya kaka kofinga aya kaka koloba na ebite ba mbongo bapesa bango ndesala bongo to ndenge nini mais mutu soka longwe kuna aye na famille bota omona ya koloba na ete bomoni Linda longwe kuna ye na famille bota boyoki combien de missions au Linda sali. Boyoki combien de secrets au Linda Panzi? Est-ce que bomoni Linda yena ba audio? Est-ce que bomoni Linda Panzi? Est-ce que bomoni Linda lobi? Non, il faut ça cassage. Na mamba maboke bakanga mutu te ke yo jouer ka awa. Po carrière na binyo zale large, po carrière na binyo fongwama. Et c'est nga bo jouer partout. Oye a jouer. Oye koto o jouer. Siko bino kon bolingara mutu soka jouer pa na yo akendele suko jouer place mususu te. Bino kon bolingara ke soki muta jouer awati kala apona libela yango bozo ko etufe beto la batu mususu. Aina baton kon bazaka bazo babaleka na TV ko ya ko finga ka boza ko etufe beto na bino pour rien. Pour rien. Ko etufaka betol na bino pour rien karabwe. Pourquoi? Parce que bolingi karaki bolingi komi kuko kumisa baninga lelo Zuma zoleka na TV Zuma zolobake ye bataye déjà joué rôle mona place mona papa Serge mais papa Serge akoka ko jouer na ete Zuma na rôle ni o papa Serge o aza icône munena théâtre. Oh, biso soto ebi ke papa Serge bataye patron, bataye ceux qui balobani, bataye pauvre, bataye mutambongo, bataye papa Serge rôle nyonso ba pesa kaye. A incarna kango kitoko. Na ebite Zuma sona nya lesa Zuma mbongo ayo lobake bataye a jouer na papa Serge mais papa Serge akoko jouer te. Ya bolo ba vérité. Mutu na muta o bunda po na carrière na ye. Bunda po o maita carrière na yo. Na place bo bunda po bo maita ba carrière na bino. Mais bino bozwa quand même temps ya ko bunda po na koluka ko attaquer muto carrière na ye ko sila lelo te. Na place bo bunda po bo matisa ba carrière na bino bo bunda po bo yebana bo bunda po bo sala ba kombo po ba Ibutu na no bo sala ba kombo te ba Zuma na bo sala ba kombo te ba ya gola bo sala ba kombo te na place bo bunda bo sala ba kombo a bien bo bunda pena bo telemi bo bundi lelo to mona pena ke chaîne na Ibutu e avancé lelo to mona pena ke Ibutu production net Ibutu o sala da vidéo nini ngala linga kokota na ba polémique te na kaka koloba o na mona Ibutu osala déjà nini cinéma nini o Ibutu okoma déjà film nini voilà okoma déjà film nini Zuma film nini déjà okoma Ibutu film nini okoma o bolatisa Bellevue e kulusu ya kofinga air nyonso Bata musuto ebite sila ngwa tinda bino te me boya kaka kofi bozo potaka sila na Bellevue sila tinda ka bino te
Mais boya ko bimise mabe ko finga pourquoi parce que tant bo finga ba on peut ba pexara binoté. Ba pexara binoté. Banda ibuto banda ko sala ba vidéo. Famille Bota boyoka conseil s'il vous plaît. Famille Bota bokoti en tout cas. Soko ebinde ko moko za famille Bota partager émission onaye. Famille Bota boya ko vanda boyoka conseil. Na conseil nyon pesa ba bakouk na pe na conseil nyon pesa ba famille Bota. Alors na banda na ba famille Bota bokota bo vanda partager émission o. Oza famille Bota partager na bande ko na famille Bota partager so ba groupe ezali ya ba famille Bota ezati na ba WhatsApp. Je la biso lien oyo. Kene ko tie la biso na groupe a famille Bota WhatsApp. Tie la biso pe na groupe a famille Bota WhatsApp pour makambo to lo beza très important. Famille Bota. Tant ezate ya koke ko partager ba buzoba na bango to ya koke ko tala ka buzoba na bango. Oza famille Bota olinga ka belle vie kandi ba film ezali tozo mona de dog kune ye mabe tala neti film ya de dog oyo belle vie a commis bolandi montage bo mona film ndenge zo kende. Alors bo soutenir belle vie, bo partager ba film na ndenga liboma. Soki bo landa ibutute, soki bo landa zuma te, soki bo répondre bango te, et ça la bango soni, babando ya kaka balobi dodo o kapena, on répondre imbécile par le silence. Famille Bota s'il vous plaît, bo commenter na ba page na bango te, ata ba komi ba fingi Belleville, le ka kotia commentaire te. Tangu otia commentaire o créer polémique et tinda bango ba ya ofinga. Alors ceux qui batu ba olinga mama na binote pona ko soutenir batu wana ezalaka nyoso o mutu wana osala moye bo soutenir ye ezate moye bo linga ye ezata lo bo beta bango mama na kara. Tango bo mona lokwa mutu lokwa Zuma ayo sala ba discussion Belleville ndeti Zuma akoma atana na manzaka Belleville na ko jouer akoma te atana katikati manzaka Belleville atao akoma film Zuma akoma film eta komi film etalemi Zuma joua na théâtre te o ekenda sango. Alors bolanda te bo kende ko commenter te bo kende ko loba te bo tala bango ata ba poster ba fingi bo kipe bango te bo commenter te. Wana conseil pour na ba famille Bota. Alors toya koto na conseil pour na ba bakouk bande ko bo partager s'il vous plaît. Polikambo et matisaka mafuta toujours Belleville soit bimisi kaka théâtre na ye surtout soit ka affiche ya théâtre affiche wana ezala ka critiquer batu baya kaka kotonga Belleville. Mais avant to kota na baba kouk boyeba eloko mo Belleville salara auto félicitaka ye personnellement nga na félicitaka ye Belleville na ba fiche na ye nyonso azala kuna te bata photo na ye te aza kuna te. Mais ça ba comédien musu to kotanga kombo te ba fiche ko leka jamais ça bata photo na ye. Mais Belleville ata ko jouer te bata photo ne te kipaka kokola kiparate. Kakipaka kokolo Belleville kipakate. Belleville kiparate. Baba Kouk conseil na Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo qui n'est pas et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo et tali loposo vergeture mabengi nduta bouton tache acné Gavker ma produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport
kisi ya injection pe comprimé na gavke bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Bino eza bandeko nanga boti kolandaka makambo ba famille bota basalaka botika kolandaka makambo baninga basalaka lelo tomona aso ba publier ka photo soki ba publier photo asila ba mafinga ezalaka nango te mais soki ba publier ki kaka photo ya belle vue ba mafinga eke ezongi siko conseil pona bino ba bakuku ba yaya botika na bino kolandaka makambo famille bota bato bomoni ke bolobisaka bango te bato bomoni ke baosa po théâtre beba po baloba ke belle vue mtasala po théâtre beba alors tongo boloba ke belle vue mtasala po théâtre beba belle vue mtazo panza ba comédien yaya ato moni ba poster théâtre belle vue kotala te ko emete ko partager te ko landa te boza la focus na musala na bino kuna. Bo se focaliser na sila, bo se focaliser na belle vue. Mais bino bo partager ba film na bino te. Mais bozaka so bo moni belle vue bimise loko be boye bo bandi koloba loba. Talande tilika mu belle vue atine kaka DC rival a poster na kaka affiche ya théâtre. Mais affiche o bo saleli ngona ba live. Bo monte que d'autre part bino nde pena bo sutu ke la belle vue ngoma makasi. Ba live kezongi na TikTok pona affiche. Mais Linda tanga oke sala ba tournage na ye na Bellevue TV et monana ki déjà que Linda oke ba tournage donde ba tournage sala maboye théâtre kozala. Po ba uti ko tourna ngona Lubumbashi. Soki lelo Linda ayena TV a komina na nini na yeke Bellevue c'est la meilleure et ça problème ité et ça yenda moni bongo siko yo za fan moko ona no joie ta théâtre te oyebite makambo Linda lobby oyebite est-ce que yango pena est-ce que ndenge za bo Linda ngwa joie ki koto aya jouer koto moni différence yo oyebi yango temba moko oye bandi ko finga meto oyebi biso nyotala at naif sabino réseaux sociaux mobimbe yebi ata baba kuku ba mo pe ba yebi mutu tout a yebi que Bellevue écriture ndé ngalo bara si la joie théâtre ma bête si la joie théâtre bien mais na SB ezalaka mingi balbenga ngoni ezalaka mingi comédie si la joie asalaka mingi comédie emso jouer mwana musala emso mwa musala ngo ya ko bina emso mwa musala moko ba uti mboka emso mwa musala moko sa mwa songi emso kuna asala mingi ba comédie ba théâtre moko za ko talo nino ko seka yes ils appellent très important deux ans à moi comédie deux appellent na théâtre sérieux ezaka bongo. Et on a bato belé ba préférence la pour abinara et mo so sala moi ba vantine moi qui comédie na sala na théâtre wana bato belé ba sepela kanango et on a bato ba sepela kana Bellevue pour Bellevue akomaka Bellevue est écriture Bellevue soka komi film wana ezaba makambo elekana ba vie ya bato film o ezo leka na titre ya de dog eza na mama moko ayaki ko commenter lobi na vivra boye pendant 8 ans. Abi Bellevue lisolo beti nzamba pambolo poza lisolo mo ekomelanga na vie. Et pas ya Bellevue babetaka lisolo et pas ya Bellevue bapesaka conseil et pas ya Bellevue akomaka komi écriture na ye bota bino moko conscience bato balongwaka longwe pa Bellevue ke pasi la conscience et la conscience tabango esalaka na likambo. Mais comme mouton luka visibilité, bah comment que pas si la pona luka visibilité, bah comment que pas si la pona net ibutu sa zoaje. Aibi kasoka sa les missions à fingi, lobi kuna zoma code kota baba cook, lobi kuna baba cook wa soutenir yango bomoni ibutu azalaka akole qui se 2 semaines te une semaine te même pas 5 jours. Akole que ça même 5 jours te.
sans que aya ofinga Bellevue na TV, sans que aya osala émission mo ba finga Bellevue, ibuta sala ngo. Pour essayer de remarquer que kuna soka sali bongo ba famille bota ba futaka ye, banani ba bakuku ba futaka ye. Monde eza intérêt. Koto ye pas zo we l'intérêt na ndenge na ye. Koto zo we l'intérêt na ndenge na ye pour monde eza intérêt. Mais awe l'intérêt na ndenga malamu te na ndenga mabe boyo finga mutu moko o aza innocent boyo finga mutu moko o aza na ye orpheline boyo finga mutu moko o azo bunda Bellevue banda ko bunda na théâtre kala te na uti otala théâtre moko awa ezalaki soki ya ane nini na bosani tala Bellevue azalaki mukie. Et ana batu mususu baza na don wana bana makila wana na nzoto na bango na mona esika mo bakomantaki nani baolinga soki babenda soki Naomi nani komone ezala nani baolinga babenda nani fuir jour na famille bota na bosani ko Maria voilà baolinga babenda Maria akende kuna na famille na SB sala tu babenda Maria baolinga babenda Maria ke na SB toyoka ki batunde balobaki yango baolinga babenda Maria toyo mona na ba commentaire de koma Maria ngo na SB okesa na munoko ni kuna baloba kuna ya mo ba joua na français ya ozalukuta balukuta Bellevue ana batu na groupe na ye oba jouaka so babi basala film en français bande ti suka ba sala film en français. Botika koluka na bino rankini Linda boyebaki déjà que akesa la viternelle ake tournage boyebaki déjà que Linda komine kuna ko sala théâtre kuna Linda kaka ya pamba nde boye ko pelisa ba live bongo bino kuna bozui bijou la reine bozui nani bozui Ibutu bozui nanyo bozui Zuma bozui sunana ni comédien sunani Jérémy Pazaki koto bozoye ba Fanny Katale bozo bato ebele na bato ebele obinyo bozwa botika lo mona te ba famille bota babima baya koloba babima me botika ki motema mabe bosalela betole na bino botiko profiter na étoile la Bellevue lelo bokomaka soko sala émission na yo potalema il faut tia kombo Bellevue il faut tia Bellevue na photo à profil il faut bolobela Bellevue papa Ibutu ndengo zana émission nyo sala o etalema soki olobeli kombo Bellevue te Papa Ibutu wana émission moko to sala etalemi soki yo lobeli komba Bellevue te yango bomondi bokomaka ko bata maka na sima Bellevue ko lobaka pona ko étouffer toi la muninga botika ye na mabe na ye botika ye na mabe na ye ba famille botaka ka Bellevue na bango na mabe na bango bazaka na Bellevue na bango azala mabe babi mama tazandoki babwaka ete mama aboti atazandoki obwaka ete ozoyeka ko salisa ye atazali boma ozaneka comme mama na yo ba famille bota babi baza fidèle na mama na bango. Alors atabo sali ba campagne na koloba lelo to moni nzembo mo ezo régner na famille bota boye na TikTok biso kaka Bellevue na yoki nzembo wana na TikTok bato bazo yemba bonga tie video na yazo loba biso kaka Bellevue siko bozo ya kofinga bango poani tangu bino botaka ba challenge ba nzembo na bino sila wo bisalu wo na kobange lokote sila tangu botaka ba challenge ba nzembo wana eske esi bomona ba famille bota ba ye kofinga bino na ba commentaire eza ba nzembo na bino eza ba yembeli sila oui c'est normal ba yembela aza icône munene mais bango kutu ba yembeli Bellevue te bango kutu ezaka na munoko mutu ye moko avanda zo yemba na biso kaka Bellevue mais bozo finga bango bomonte ke bino nde bulukelaka bango ba problème botombola sila pardon botombola sila ba famille bota botombola Bellevue bozala tala tan wana te ya kokota makambo ya bato film na biso yango DCR rival ezobima le 4 balobi DCR rival et obima le 4 eza lundi
Le 4 eza lundi. Docteur Zalawana utie matoi na yo mi vandesi o bandulanda filme no ya sika. O ezo sila otoko yana analyse nango awa na Irsil Botelo TV. Alors nga na pesi conseil o aza matoi ya koyoka yoki o aza motema kobomba abombi. Me botika kotungisa belvi aza na vie na ye ana famille na ye. Bo se concentrer na maboke na bino, bo se concentrer na sila na bino. Olingaka sila focaliser na sila. Olingaka belvi tika na belvi, olingaka sila kende na sila e uza malamu mi. Bo tika ke o alingaka koto akatisi koto eza kitoko te. Merci beaucoup la famille, merci partout bozali. Kande tolobara ceux qui zamba no liboso kotina Irsil Botelo TV, partagez biso partout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger e uza malamu mi. En tout cas, ozande ko olingaka belvi kotina émission, ozande ko olingaka si le côté na émission o nga na sali na injustice te na lobika o nga na moni na lobika o nga na remarka na lobipeka o nga na monaka menga o bomona na sali na nga injustice te yo ndeko koti tango zo s'abonner ko bosa te cliquez sur la cloche de notification. Cloche de notification et permettre yo prochainement tant to retia ba vidéo au tala yango partout o ozala. Alors bande ko nanga to partager courage na linda coach ezaka nonka bongo yaya sala na yo zala place sika oyo moni ko za l'aise esika yo moni oza l'aise yango de siko ozalela donc ozaki ka limité et pas si la te. Ozaki ka limité pas si la te, ozana droit ya jouer et place nyonso oyo yo o lingi. Alors merci beaucoup na bato bolanda Irsil Botelo TV, merci na bino nzambe a pambola bino bande konanga. Nzamba pambola bino ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.